Nalinga rogiré et là on a zolo bana je crois Lola exactement. Et collègue singa bima libanda quand on a bimi libanda le collège a divisé en deux parties et ma pâte est qui noire physiquement comme ça aussi ma pâte est qui noire le col a likala et collègue singa tala likolo ta on a tali likolo et collègue tout ningo moni ndegeni na kati ya mapata wana. Bon, nous sommes dans pata surtout. Les alliés noirs, mais la monnaie comment les dessous moukier. 2025, quand c'est fait la tête, quand c'est la distraité, les alliés en est le sur ma baie. Moi, la moi, so moni, et la servante que tu vois là-bas, et ça, moi, si, il y a Maxelo. Collègue Singabin, non. La servante que vous voyez, à Tiga la côte, on allait feloter. Alors, il y a 5, c'est 7. 8, c'est 7. 9 c'est 7 et bon maka. Tout ça la mon ensemble pour comprendre ce que j'ai en train de dire. À ça qu'on est là 3 c'est 7 5 c'est 7 1008 c'est 7 c'est-à-dire que l'esprit oh ba chiffre wana boma à ça on a besoin ba âme perdu wana. J'ai pris de ma passe un tel moyen à match. De bien sembo de chez ba belle là qui bilima. Même si nous surtout en décembre, boye bakake bosa ko kota avec des esprits à maille. Et les moments que babengi kadima kwenya na maille. Kadima wane sana. Tout le monde qui danse ces chansons là, ce sont des kadima. Rose quoi pardon, mon temps soit succès moko boy. À comment na niveau moko boy. Mon temps na zane le côté à sa pauvre. Pardon, oui, Maïkari, to benga Maïkari, et ça, va travers un dengue moko na bouddhiste. Alors, qu'on est dans la camingue domaine la protection. Et on a musicien na biso moko, aza awa, moi to tanga kombo ezate, azali un bouddhiste. On a déjà na babuzu na yo, Maïkari akaka bandiko protéger afin que au kweyake. Mais côté boyo, côté fula yo, mengo yo. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composé le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Bolingo eleki nyonso. Tout ça là, juste ya Bolingo pour naba orphelin. Nayango, orphelinat Bravo Jésus a organisé Bongo Liesa orphelin na $20. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Opération Sunga orphelin, Alia, Alata, PHPLA. La fin de l'année. Ndeko surtout ya motema malamu. Oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa. Bana bitike ainsi que bazeli pe ba vieillard. Ngonga yango yo ebeti. Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister au soin et ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya Bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami Bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18
89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité toujours sur la mère de chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na fidélité na bino lisusu, merci na sponsor na biso officiel, il s'agit bien de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des sponsors officiels, il y a chez Bisso Télévision. Mesdames, Messieurs, je profite encore pour rappeler Bandegonion sur votre engagement, Topé Balingaki, Basunga, orphelinat, bravo Jésus-Christ, nous avons que la fin de l'année, pour rendre visite, n'a plus de 10 orphelinats, autres que nous avons P, Yakolata. Raison pour laquelle, tout ça, Kimbela, la montagne, Ayebakosunga, n'a quelque chose pour soutenir ses enfants. Alors, mesdames, messieurs, Makamweleke Belé Namoko Nabiso, Ozali Bongo, République démocratique du Congo. Tolali Tolamuki Makambo Egoleka. Tomoni Batu Ebele, Moupepe Batu Bela Kokufa. Est-ce que Zali Corona, Bamiswal Baza Corona, Bamiswal Maladie Sika, Grippe Ekobeta, Nasimawana, Toyoki, il paraît que musicien Moko, Yamakasi Yamoko Nabiso, né à Nasima Makamboana, Yendem Talia Rabato, dans la fin de l'année. Est-ce que musicien Wana Ngouya, Yakolia population, pour Bayoga musique Naye, Tokolobela on a 4 émissions pour aller là. Tokolobela paix épidémie oyo diabolique oyo sobi mabatu na ba liwa moko précoce batu bako kufa mbala moko na fièvre moko ya 2 jours 3 jours mutu akei yango to bengi susu papa je sais qui tout là ya zali bongo ex sataniste asala makambo ngo tango na no panzi ya Satan ameka ko révéler biso le susu ko fond la peuple de Dieu miso neto bakake to ye ko kumisa Satan te kasi to ye ko dénoncer le lengeni n'a qu'au procéder pour que Abeb sa vie à Bananzambe. Alors je m'avais dire bonjour à l'homme de Dieu. Père, bonjour. Merci. Bonjour, Papa Chic Nkola Pambola. Merci beaucoup. Tu as mis une émission à Bisso, ce que vous avez émission à Losambo, ainsi que tout à la Mozindo, il y a émission pour aller là. Seigneur, na Pamboli émission ya Mokolo ya Lelo. Et na Pamboli aussi, bande konyo so basolanda Bisso. Petika présence ne régner katinabso sagesse intelligence et la partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'homme de Dieu mingi tout mana sujet to bengelio concernant pepe ya malade oyo lelo na République démocratique du Congo bat ba kufi ya mipiko pona moi fièvre à moke muto akei akufi. Tango zagino na monde wana ba stratégie ni bongo sala pona fin de l'année boye bat ba bela ba kufa en cascade. Et merci Papa Chic Nkola Pambola Bino, Pambola Peyo, Pambola Pechen. Merci. Pambola Pe Bandekonyo Swazolanda Biso. Je crois na zana message moko même etali le souvent à Congo, ce qui nzamba kosunga de repes anzela poto meka kolobela et loko Nkola meka ko expliquer même pour la 2025. Et je crois na bandeliane ceux qui ont vendu ce makanisi et ça l'a rappelé toujours en décembre au vendu ça gangayi au tuninga lobi au epsingayi année 2024 que ça l'endengeni. Je crois j'avais pris le temps pour expliquer que non Papa Chiki année que ça la faisait bientôt il y aura des problèmes il y aura des morts et est na est va continuer au kufa pe ma malade ndenge na ndenge ko sala. Alors première des choses malade oyo ozomona eza malade moko ezali trop diabolique grippe bato baza komona grippe o bato bazo ba corona c'est normal ba loba ba pesa ngo kombo nyo surtout maladie oyo tout d'abord eza nini to ewuti wapi c'était prévu Satana azana besoin ba âme ba âme il fallait ça ebele o ezala perdu parce que makila wana Satana zaki nango besoin. Et premièrement, il y a un monde qui malade de corona. Alors, corona, bakufi, nombre exact. Lucifer a besoin, ton monde spirituel a besoin, et ça a donc, sur 100%, il y a demande, il y a Lucifer, à ce qui concerne les âmes. Alors, Lucifer a bénéficié à peu près 75 ou 80%, il y a âme à battre. Alors, maladie, to ba grippe au mona et ça koya toujours koya pour compléter nombre ya bato il faut pas continuer ko kufa pour pas ça la 100% il y a nombre oyo ya ba am o li se faire ça n'a besoin c'est-à-dire quoi maladie oyo zo pensana to tant to ce qui na monde kabbalistique to na kati monde magique maladie et ça la distribuer
na ba façon ebelé. Première des choses, malade to sala qui coopérer aussi avec les médecins oyo bazali ba minganga to ba médecins o bazali na kata ba science occulte o bazo travailler magie parce que la plupart ba médecins o bazo sala l'ensemble bazali on peut bazo servir nzambe te bazali. Alors première des choses ezala kana nzela ba minganga na ndenge nini bakozwa ba canton bakozwa ba biloko oyo basalelaka ba opération toutes ces choses là tant baza ko tia moto mbilinga wana tango ezako matalikolo baza ko déclarer que mutu niyo surtout oyo ko respirer mbilinga oyo il faut azala le ya ba sacrifice oyo biso to li se faire azana bango besoin ba minganga pe baza susu na kati ya baza ba contribuer na partage ba maladie. Deuxième des choses, maladie to zeko kabolango na nsela ya ba banzinzi parce que banzinzi bazali moko ya ba envoyer o bazali poussant oyo bakenda ko siko kabola maladie. Donc ozo mona kaka nzinzi mais nzinzi ayo kaka ayena mission nzinzi ayo kaka nzinzi pas répondaka okoto kinde na mission ke bo kende bisika boy bo sumba bo kabola maladie yango ozo mona ke nzinzi ko tuko ya likole lamba na yo kaka oyo tandaki na singa asumbi dès que yo lati yango oza contaminé na grippe. Donc c'est-à-dire que nzinzi a la capacité ya ko kabolela yo maladie nzinzi o ezali mystique. Le deux manyama lokola ba mpuku mpuku lisusu azali un grand envoyé oyo na kati ndaku tokoti kotinde kende kota na ndaku wana kende tika malade. Donc mpuku akoti ko yape ayi akoti na kati ndaku atiki malade akoti ko tika ngona porte akoti ko tika ngona fenêtre akoti ko tika ngona na kati chambre bisika bino bolali pourquoi koleka okoti ko empêcher atoka ndaku pourquoi za na capacité okota na plafond ayi pa koti na chambre na bimia sel musala na ye asimintela akei. Donc c'est-à-dire que ezana ba façon belé oyo malade ko tuko la distribuer et nata oyo et pourquoi malade yon yekaka avant tosil sané. Donc c'est-à-dire que il y a aussi il sacrifice ezali ko salema année bané ezali ko sala mingi ke laisser faire azali ko kita mingi na janvier février mais yemo ko akitaki na 11e mois, peut 12e mois au Tozali, et ça t'a au laisser faire yemoko, azo tambola, azo régner, azo salam salana. Bon, si quoi mission à laisser faire tant à kita, à kita nenginin, à kita yemoko en personne, à côté na kata moto, tout à la taranchot. Merci Papa Chic. Un esprit, tout en dimension à laisser faire, azali l'homme portant, azali l'homme présenté, azali l'homme omniscient, mais laisser faire yemoko, azali la capacité. Il y a qu'à servir 1 milliard de personnes. Aza organisé. Donc, Aza organisé. Yemoko, Tangwa Kiti. Donc, Aza na capacité, disons, na minute moko, ton na seconde moko, il y a qu'à servir, il y a qu'à compter la banzoto, il y a millions de personnes. Par rapport, il y a l'esprit monsieur. Et laissez faire ce Kiti, Akitaka na esprit. Ce Kiti na esprit, Aza, par rapport à l'opération, Azo Sala, akotuko la tanzoto ya mutu asali na opération akotuko la tanzoto ya basi akoti nango na kati ya mouvement akotuko kota pe na kati ba musicien. OK. Omoni na kati ba concert akoti asali pe musalo akotuko sala Papa Chic. Donc lui se faire ko kitanaye asala ba ndenge bela kitelaka pe asala ndenge bela a opéraka akitaka en esprit mais na kati ya ko kitanaye asala capacité ya rejoindre nzoto ya mutu no soto ya dengi pour opérer nango akotuko zo nzoto nyama asala nango musala akotuko zo nzoto ya mutu asala nango musala akotuko zo mbisi nzoto ya mbisi asala nango musala akotuko mona mutakendeki na mai ono ngubu aliye. Donc yozo mona ka ngubu normal mais ngubu wana za ngubu te c'est un esprit. Donc kokitali se faire et ça ba ndenge bele Papa Chic oya kitaka nango oya opéraka nango. L'homme de Dieu avant toi avancer n'engeto éclaircir moi et le mom que sur batunyo lelo yo sa différence ya nsambe na Satan. Au comparer bango le lengeni. Po yo utaki na monde wana. Mais quand on comparer nzambe na Satan. Bon, na comparaison Papa Chic poto comparer nzambe na Satan Satan zali créature, Zambaza créateur. Première des choses. Na création, Zamba n'a créé qui Satan, a tiré les pouvoirs nyos. Donc, quelque sorte, il y a les grands dieux, il y a aussi les petits dieux. Tu ignorais, Satan a un petit dieu, ou a opéré. Satan a zali, ou a passé pouvoir, il y a bilo au nyos surtout, na sela mokili oyo. Donc, Satan a zali créature. Un créateur a créé, un Zambazali créateur. Mais n'oublie pas que non, Satan a un pouvoir
au basalela qui nango pouvoir basalela satana et ça différent peut-être na pouvoir peut-être été et ça na différent na pouvoir o ngana papa chic to sana yango même ndenge bato balobaka ke non ba pesi biso bo conscient telemela satana papa chic bo conscient na pesa meli mutu sotute et lingolo bateke mutu moko boye o tambo na crainte ensemble te que meli masanga na ça n'importe quoi o yo yebika ka ke non ba pesi nga bo conscient ko la satana non satana robeta yo de satana fi bato ba yebango ke asa fort asa puissant asa na ba capacité ensemble d'otaille. Voilà. Donc, quelque sorte, Azali est un envoyé de Dieu. Fais un message dans 2-3 minutes pour te évoluer. Message nange ça boye papa chic. Na linga ki liboso eloko liboso ko contredire tout le monde. Oye ba leka na mission pour parler à ce qui concerne la femme ya Mosal Nanzambe Maxelo. Réputation se comprendre nga muke papa chic. Nazo la très bien. Pourquoi oui. Cette différence na Mamoussé Leka? Oui, parce que cela qui mercredi, ah oui, au Kakato Sali, pardon, il y a semaine où il y a aussi la biso, Mboule Betaki. Tant Mboule Beti, Koleb Singa Bima Libanda. Papa Chic, et là on a solo banga ninga rogiré. Ninga rogiré, et là on a solo banga, je crois Lola, exactement. Pelo les yeux kanga. Et Koleb Singa Bima Libanda, quand on a Bimi Libanda, Nathalie Nicolo, le collège a divisé en deux parties. Et ma partenaire qui noire, physiquement comme ça aussi, ma partenaire qui noire, le col a l'icala. Papa Chic. Et colo a singa tala licolo, tant on a tali licolo, a singa moni ndengeni. Non, non, ma partenaire noire, mais noire en c'est le col a décès, le col a ndengemboka isalaka. A singa bi oui. Vous avez raison, mais telle partie monsieur, la moni partie monsieur sur ezalaki penza normal bleu ndenge licolo isalaka. Et na yeko mona na kati ya ma partie celle qui noire comment les dessous mukie et celle qui est un peu blanc et quand la tuning moni ndenge ni na kati ya ma pata wana na bi bon nazo mona ma pata nio surtout et celle noire mais na moni comment les dessous mukie abisinga lobi 2025 ko se pelate ko za la distraité et zali année le susu ya mabe papa Chic kangelo ko nazo le banayo oyo il fout tous les chrétiens tous les pasteurs tous watans. Il y a qu'à soutenir premièrement Congo. Au moins Congo, et ça problème, oh, c'est trop spirituel. Papa Chic, oh yon sala. Et quand ça la sur la 2025, ce qui va ça l'ensemble de bonne qualité. Papa Chic, l'hypothèse aux gens qui sont dans 1000 francs, tu risqué, tu lié à la valeur même à 2000 francs. Donc dollar on le tous ont changé. La valeur il y a 28 000 francs, tu risqué, tu changé en go. Papa Chic, la valeur comme ça va 35 000 francs. Donc, c'est-à-dire que le diable a augmenté encore, pas si, a augmenté encore, maladie, problème. Donc, 2025, il faut que ça en Zambie, tous soit attaque. Et on compte la profondeur. Ce qui est la prudente, papa, c'est que les gens vont ingérer même les politiciens, tu confines les politiciens, tu confines les Konzamboka, et que ça a un problème pendant les Konzamboka, et que ça a un problème spirituel. Donc, tout s'attendre qu'en 2025, on a déjà mon seul ensemble, et ça n'est à bénédiction, oui, par rapport à l'ensemble le bélier, mais on a l'ensemble de papa Chic, je gire encore au moins que dans mon accueil local, au moins que n'a qui s'embêter. Mais je dis ce qui est vrai. Et tant qu'on a eu au tala, na kati ya moi le doucouana, na ye komona, nga na yebi moi si ya Maxelote. Ya na tika la pe komona yete. Idée moi ça Maxelo et là comment muke tango kufa awa j'ai vu l'image ya moi si Maxelo na kati ya moi le dessous ya zalaki pembe je demande à Dieu mais oyo na nazomona koleb singalbi moi na moi so yo moni et la servante que tu vois là-bas et ça moi si ya Maxelo ne na tuni ya wisambe na bi mais moi so yo balobaka na ngai ke pe na landa na ba sala nzambe mingi mama moko aloba kutu ke non ba welela ye. Maman Moko, et soit en disant une prophétesse, a le dit que, ange ensemble, yaka ko wele là, moi c'est Maxelo, je crois, on peut s'amener une image, on se dit qu'on la salue sur grâce, yaka ko wele là, et na tout nizambe la mais yo solo là, quand une prophétesse, soit une prophétesse Rebecca, que yaki ko wele là, moi c'est Maxelo, kolab singabi non, la servante que vous voyez, atika la côte en allait feloter, nkola singabi, est-ce que ngai zambe, natinda ba ange, ba côte en service, ba kondoro wele là, amamoto. Pe ange satana ba longa ngai eza impossible pe moi la moi soyo aza na enfer te kende transmettre message oyo nde yango no moni le message on ko la pesa kinga
premièrement, c'était pour Pasteur Marcelo. Mboka 2025. Et le 2, c'est aussi le message pour la femme. Il y a Mossal Nanzambe, Maxel. Voilà, l'homme de Dieu. Tout le monde parce que le lot qui est musicien, mon corps, a aussi le succès, a aussi l'étoile, il y a bateau. Est-ce que le musicien, par contre, il y a la famille a été, a joué peu ma cambou et évolué. Mais quand on explique pour le côté, pour nous entendre des mituna, c'est l'émission. Oui. Oui. Et ça, la crime que je bois comme Mikolo, trop, tu n'as pas de créer, on peut créer des problèmes. Nzembo wana vaba banda, bazo ilobango boyi. Tobeleli bilima. Tobeleli bilima. Tobengi bilima ya mai. Voilà dans Nzembo wana bien. Mutu wana yembi Nzembo moko. Alobi ke 5 C7, 8 C7, 9 C7 et Bomaka. Bah tout ça, mon ensemble pour comprendre ce que j'ai en train de dire. Alors, les moments que lui, première des choses, Azak Olbel est là, 3 C7, 5 C7, 1008 C7, c'est-à-dire que l'esprit, oh, bah, chiffre, wane boma, Azak a besoin d'âme perdue, wana, pour un sungaye, na marche yelo konaye. Et au Kolanda, tango boaka, à l'obi que, un tel, j'ai pris de, ma passe, un tel, poyen na marche. Bolanda début ensemble. Début ensemble de chez Siba Belela qui bilima. Bilima il faut baya basananine. Bilima maïboya. Alors il faut aimer le komoko. Tout le monde qui danse ces chansons-là. Papa Chic, batu niyo se passe comme bina bansembo wana, batu niyo surtout passe comme on normal. Même batu niyo surtout comme bina on a décembre awa, boye bakake bosa ko kota avec des esprits à maï. Et batu niyo surtout Papa Chic, oye basa koya kobina badansi wana, il faut oye belo komoko ke basa ko kota na kati ya esprit ya mai. C'est normal. Au monde ke ba musicien lelo, basa na capacité, basa ko contribuer na ba malade, basa contribuer na vente ya ba amabatu et ça le savoir. Papa Chic, il faut y bakake non, derrière tous les cris, il y a un esprit. Derrière tous les cris. Ceux qui balobi awabiso, chebiso tifi. Baso mon anan. Chic Moukad. Mais comment les achètes sauter? Même il y a le téléphone, il y a awa. Pour la référence, na komanine. Na komé le komoko na koma. Chic, chebiso. Donc c'est-à-dire que les moments que babengi chebiso TV, parce que on n'a pas Chic. Et les moments que babengi, kadima kwaya na magi. Kadima wane sanan. Tout le monde qui danse ces chansons-là, ce sont des kadima. Ce sont des dukoki. On va ça déjà livré dans Katamai, ça le savoir. Alors, tant déjà montou déjà, au côté déjà de Katamai, il y a un esprit. Il y a un esprit. Oh, il y a tambolaka. Alors, on récupère ma âme. Donc, c'est normal. Les musiciens, nous sommes là. C'est la vente, il y a ma casse, il y a ma âme, Papa Chic. L'homme de Dieu, le mot très important. C'est quoi, ndenge wako sacrifier par exemple les mutu lelo ba sacrifier mutu na monde akendaka wapi bosala kana nini tango à l'époque tant no sala makamwana question za malamu ngara kanse tuninga kisiko so na sala kana nini sikoyo na ko sala nini Papa Chic question zali na le passé Papa Chic ama mutu nyonso to ba récupérer comme esclave ngayo mukomsusu na kolinga to vandisa makati sur la séjour de mort. Batouan ozomona Papa Chic tango mutu to un musicien abomi yo okufi okomi esclave ezo dépendre soki lokola ke exemple ngai Josué Kitula naza musicien naza na kati ya Rose Croix naza na kati ya Maikari bato nyonso to nga naza koboma bato wana abazali ba bénéfice ya Maikari c'est-à-dire le moment ke nga nazokende na concert. Le moment où on a un concert, il faut m'esprit, amba batonga na boma. Et ceux qui le connaissent, il y a un papa nangai, non. Nzamba sunga biso na mboko. Nzamba sunga même des chrétiens. Otosobenga, soit disant, musicien, musicien, ceux musiciens, ceux qui magiciens, ceux qui n'y ont pas de Congo. Parce qu'au Congo, il n'y a pas de magiciens, de musiciens. Mukolo Mosusu,
na robongisa billet na nga avion na ye kaka na panti na simizela na kei misala na bango ndenge ni baoperaka po toyebani mpe bien yango lomoni papa chic votre question avant de continuer au bail maman ya Maïkari mais comment c'est une différence dans ya Maïkari na Rose Croix différence dans vous aranini pour le bêtis solo na ngwawa plutôt fondamentalement moké différence dans vous ari bon différence ezali entre Maïkari na Rose Croix papa chic na kati ya Rose Croix eza mingi mutu aza lelo côté un piaker ozala musala otangi mais ozala musala te okei sikoyo kuna po okende koluka ba transmettre yo lumière et ba ko transmettre yo lumière afin que ozwa mbongo otendre niveau moko boye ozala na vie moko ya malamu ozala na vie moko ya kitoko oliaka malamu otambola ba jipa kitoko yango amoni papa chic qu'on néglige quand même ceux qui ne savent pas personne même Peugeot ezo tambola nangoyo Mazda ezo tambola nango papa chic eza na bato mosusu oyo babomi batu rien que pour bazwa kaka Peugeot wana Maïkari azalaka pona kopesa mutu Rose Croix pardon mutu azwa ba succès moko boy akoma na ba niveau moko boy mutu wana za nelo côté asa pauvre akei ko simba niveau moko be pas comme na niveau moko baye bayina mokili mobimba azo ba poste ya minene azo mibali ya bambinga mibali moko kitoko ba mibali basala mbongo mais na kati ya wana na parole sur Rose Croix Maïkari pardon oui Maïkari to otozo benga Maïkari eza ba travers ndenge moko na ba bouddhiste. Alors, kuna zalaka mingi domaine la protection. Et on moni musicien na biso moko aza awa moto tanga kombo ezate azali un bouddhiste. Bango kuna basalaka mingi. Yali kama bomba te faire rigola muto ntambe. Yo muto yebi nga na yebi te ce qui. La bouddhiste to yebi. Oui. Kuna sikoyo balukaka mingi basaka mingi la protection. OK. C'est-à-dire que mutaza déjà la force na ye, aza déjà la talent na ye, aza déjà na eloko na ye, acha boluka protection, asa la protéger. Yango lo moni musicien no tangi ata bato basangani 10 po balia ba kolia été parce que ça bien protégé mais l'autre là ba musicien to yebi basa na kati ya Rose Croix ezake Rose Croix ça la protection te Rose Croix ça ma casse la protection te mais Maïkari to domaine ba bouddhiste to Bouddha basa makasi na ezali protection différent na bango différence quand même ki yangwana kuna ezalaka mingi e fula ka makasi côté ya kaka ko protéger yo na bozuna yo oza déjà na bambongo na yo oza déjà na carte na yo oza déjà na babozuna yo Maïkari kaka bandi ko protéger afin que okweya te mabe salemela yo te oza stable mais côté boyo ba côté fula yo mengo yo. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Siko yo nga elingi to pesa ba otala biso espoir. Parce que le lot le bique le lingue diable zo opérer à la fin de l'année oyo ba maladi zali. Siko yo est-ce que sengeleka mutu azala lo lingue ni po ya akima na mitambo ya satana wana. Lo lingue ni mutu ko tambola po être diable a comme na niveau ya ko sakana na yeto pe ko bebisa avenir na yeto. Papa chic moni eloko oyo za ko pesa pasi. Et ça, premièrement, les chrétiens, bazali na maîtrise. Et puis, na koto condamné ba chrétien, na koto condamné penza ba chrétien 100%, mais na condamné raming basal ensemble parce que biso basal ensemble ndé ba to bomi ba chrétien. To bomi ba ndimi ensemble pesi biso. Pourquoi? Parce que il y a trop de réalité. Donc, et loko o ba chrétien faut basal nango, première des choses, un chrétien tu peux pas manquer un père spirituel. Il faut ça na tate à molimo. Oyo bozo coopérer na ye. Moi, bozo solo la naye, oazo landela yo na ba prière. Parce que eza na domaine mususu. Naza na mona na moka pasteur, nazo zongi la question na papa chic. Moi na wana zo bala. Na ebisiye yaka la mbongo na simbela yo. Parce que nazo mona danger na domaine na mariage na yo, yaka na mbongo na bombela yo. Abisinga bite mbongo na pesa ki papa leki na bisaki nde so mbongo wana. Yaka na ngona simbela yo. Akeibo yo te papa leki alobi moi pesa nga ngozate yenda sa famille bon ça va pour moi passer ça te to vandi boye papa chic mariage à moi na wana ezabiso awa samedi
oyo te mais oyo so ya wana na habite ce que ça le 19 ce que ça le combien wana papa chic kaka ya moi autozali papa leki abengi mwana na ye alobi mbongo simbisaki nga $2600 nyonso tu elimu na ndako donc mwana wana soki na bengi pasteur na nga wana azokamba église na biso moko na lobi no papa chiki tala photo na tala lelo okomona différence. Pourquoi? Parce que mutazaki na confiance à famille. Donc tout d'abord un bon chrétien, il faut avoir un père spirituel. Deuxième des choses, il faut chrétien pour éviter na sababu le surtout il faut en écoute. Il faut na koyoka o tata na solo banayo. Que lelo to na prière to ya to bondela to bandu ko bondela. Lelo to na enseignement kota parce que exa koyoka e ko sala ke mutu aza la protéger ataba bitumbeye pasteur na bando bondela parce que cette dimension mais to mataka na prière yango mon dimeko to matate omoni et loko lelo zo pesa bato pas ces anines mon chrétien zo mona ke na benga pasteur na ngai soki na bengi ye akuluka tamsu so offrande akusenga nga offrande akuluba ke pesa offrande mais papa chike soki mutu asa malade ke hôpital a déclaré que non ordonnance na kosomba a déclaré que non na kokende boye non. Mais ce qui est le cas, là, pas papa naie et là comment on va le barrer na biso kaka que non besoin qui ofele bino pe peut s'ofele bango pe bato ba le baké le ko na papa chic ba kende côté biso to zo ofele ba doit payer ofele ba pe ça paye ofele parce que ça pour salon ça ba pe singa papa chic en dehors mo salon ngala za mo salam souté les moments que yo chrétien ngana zo l'entendre ba prière na zo sunga ba prière ça la paix reconnaissant il y a offrande il y a dîme donc et le ko pe kima et si baba chrétien il faut ba chrétien aussi basa la bato ba kozala na vie de prière papa chic le lozo mon un chrétien avant de internet avant de YouTube pendant au moins 2 heures de temps pendant au moins 4 heures de temps mais combien na bouto bonde là abonde 2 minutes nzamba lola yoka prière ba chrétien nzamba na pambodio po batelenga komanda tongo tipo ko comme na butu milimo moko te simbangai on a lobi na on a lobi te nzamba yo moko yebi na kombo na Yesu Masia amen alali mais ce que j'ai expliqué kaka na YouTube li kamala Nigeria sala kindengeni to na TikTok arobeto lango mobimba mais prière na yemoko ce que basu 1 heure de ta prière okoyoka te bolé alekisi to biso na poto to sala batabatan mais papa chic nga soko benginga oza lingi prière to kobenga nonga te soko yeko utiliser nga kitula kobenga nonga te. Si on monde que ça a besoin de prière, on a besoin que nous allons là yo, on a délivrance à vie là tu m'appelles papa chic. Deuxième de nous ceux qui chrétiens lingi ka ça un beau chrétien, ba me pepe nous c'était simbayete, il fait ça là. On a crainte ensemble, il fait ça dans la père spirituelle, mais à tout ça t'attend un molimo wana. Au moins comme c'est ça la malam papa chic. Merci beaucoup l'homme de Dieu, Tokum Nasuka, na otike la yo 3 minutes comme ça on peut kotali sabatope mai matali orphelina na yo. O toya pe parmi orphelina auto sélectionnaki na 10 wana tegonota be papa kitula donc tosenga moto nyonso pe oyo mutema wa papa kitula pas na orphelinat père merci beaucoup na ndenge magi invitation na bandi tokozonga lisusu po to le bla sujet oyo entre temps na tibina mboko ya papa kitula. Shalom shalom peuple de Dieu kolo apambola bino nzamba zongisi la bino ya mingi lisusu toza koya toujours pour na kosenga bino merci na bandeko nyonso tu baza kozwa te ko soutenir biso na kati na orphelinat na biso lola e bosa na bino te to pusane juste pe na bino pona lisungi ya ko soutenir bana na biso na ba fête na kamo elamba kolata et toza aussi kaka na kati ya ko soutenir bana na biso na ba fête na ba minerval na bango et ko bosa na te aussi toza na action o toza kosala sunga veuve c'est-à-dire ozana elamba ozana liputa ozana mbongo okoti kosombela biso ata maputa sombela biso maputa sombela biso ba mapapa sombela biso bakitambala po tozana besoin tolatisa aussi ba veuve mais bien aimé lola tokokota yango na kosala mbolamu bible lobi nani aza kosunga veuve nani aza kosunga orphelin azosunga nzambe bolamu biso toza kosala yango ekesalaki soki yesu aye tokota lola. Mais bien aimé, soutenir notre orphelinat, soutenir ma veuve, afin que Nzambe paix à reconnaître la yo, afin que Nzambe paix à battre la banana yo, afin que Nzambe à battre la paix aux ezali vina yo, au kuma pe mobange. Lola et pambola bino, Nzambe angolo, Nzambe grâce,
abosa na bino te bandeko nyonso to bozwi likanisa soutenir biso, soutenir veuve, soutenir orphelin, veuve a fêté, orphelin pas fêté. Ezali nzamba kozanga te kozongisela yo obozomona na bilili eza ba action o to salara aussi na ba fête kolesa ba veuve, kolesa aussi des orphelins. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Oui, merci peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Eza kolobana biso boye. Soki okozala fidèle, soki okotambola na crainte na Nzambe, na tango ba problème, na tango bitumba, yawe Nzambe pe a kozala na yo longo, akobatela yo, akobundela yo, akosalela pe makamba minene. Mais bien aimé, Nzambe apambola bandeko nyonso tu boza kolanda biso, bobo saneloko yote, to luka Nzambe. Mais bien aimé, to salela Nzambe katu na solo, to luka Nzambe na kati ya profondeur. Parce que mutu nyonso to salela Nzambe, mutu nyonso to luka Nzambe, mais bien aimé, Nzamba tika kayete, Nzamba boa kakayete. Na yebi ki année 2024, peut-être ça là qui année ba problème, peut-être ça là qui année ya ba difficulté, mais na yeka ka kolobelo komoko, tangu yozo kanga na Nzambe, lokola ma la chance ko lobana biso, différence ko sala. Tangu yozo kanga na Nzambe, ata 2024, on mona makambe simba kite, mais je t'assure 2025 makambe ko simba, malgré ténèbres ko sala, malgré molile ko sala, malgré bitumbe ko sala, mais na yo ko assurer yo Jésus-Christ aza likolo ya nyoso. Ndenge na solo bakaka na bande ko nyoso tu. Prière na yo soko lingo bondela. Ko bandaka prière na niveau à partir ya 0 RT. Banda prière na yo à partir à 3h du matin. Parce que à 3h du matin, et ça tawo bande occupation sangana. Et ça tawo bande occupation ko soit décision. Et ça tawo bande occupation ko luka ba éliminer yo. Mais bien aimé, à partir ya wana 3h du matin, la muka, ça la prière na yo. Nzambalo la ko batela yo. Nzambalo la ko bundela yo. Et Tobo Sanate aussi, pour nous clôturer, tout comme la fin de l'année, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'oublie pas, Ndekonyo surtout ça a besoin. Il y a délivrance. Ndekonyo surtout, on a besoin. Bac au consultant Zambé, Bengangay. Et Bobo Sanapete, mes bien-aimés, Lola Tokokote Yango, à cause de ça la bolam. Nzambe, à Kokoti Sakabiso Lola, les moments où on salipa, les moments où on masangu, les moments où on a orphelin, les moments où on a veuve. À part bolam, toza le lokumuso ekoti absolo late apa kusunga toza le lokumuso ekoti absolo lola te et lokomoko ke mayo na lola et lokomoko ekuti sona Nzambe ezali toujours bolamo yozo sala ko kabozo sala ozo kaba ko bosana te ndeko na ngai toza na orphelinat ezali biso lisusu na mokalite orphelinat ezali na Kingabwa précisément na commune de Mete benga biso na lisungi na yo ndenge bozomona ba image ezoleka wana toujours ndenge bozomona ba image ezoleka bana na biso baswele kwa kolia bana na biso baswele lamba kolata bana wana bakufela batata bana na bakufela ba mama yonde tata na bango yonde mama na bango et mes bien-aimés eloko na ninga expliquer ndeko moko olingi comme poisonné parce que bitumbele qui comme c'est poisonné et 2024 2025 eza yo tant que Nzamba peso vie kolonga ezali ndeko moko baboyo na mobali à cause il y a un problème à famille. Dans l'ingénieur explique yo comme il bomate 2025 Nzamba osalo makamba minene. Nde comment ozomi kanisa okendo komi boaka na train na raya train pour mi kufa. Ko kendo komi boaka na raya train te la lingina yebisa yo vie ezo continuer Christ alingi yo. Christ aboaki yo te. Mokili mobimbe ko totika yo mbana ko tuko boya yo. Tout le monde peut te laisser mais Jésus Christ atiki yo te. Asana besoin na yo, lole pambola yo, lole batela yo, lole pambola bino nyoso tu, bandeko nyoso tu bosa en étranger, bobo sanante ko benga biso na numéro oyo plus 243 85 61 94 94 0 à la fin et le numéro en ezali na Orange Money okotuko tinde la biso okoto zala na ngome mwana soko moni wana te MPS ezali 083 pardon 0 plus 243 81 41 88 012 soko za na besoin paye ya délivrance oza na besoin mituna benga na numéro wana okozwa ngai nkolo abatela bino na kombo na Yesu Kristo. Merci. Shalom, shalom peuple de Dieu. Kolo apambola bino. Nzamba zongisela bino ya mingi lisusu. Toza koya toujours pona kosenga bino merci na bandeko nyonso tu baza kozwa te ko soutenir biso. Na kati na orphelinat na biso. Lola e bosa na bino te. Topusane lisusu pena na bino pona lisungi ya ko soutenir bana na biso na bafete na kamo elamba kolata et toza aussi kaka na kati ya ko soutenir bana na biso na bafete na ba minerval na bango
Et kobosana te aussi tozana action o toza kosala sunga veuve. C'est-à-dire ozana elamba, ozana liputa, ozana mbongo, okoti kosombela biso ata maputa, sombela biso maputa, sombela biso ba mapapa, sombela biso ba kitambala po tozana besoin tolatisa aussi ba veuve. Mais bien aimé, lola tokokota yango na kosala bolamu. Bible lobi nana za kosunga veuve, nana za kosunga orphelin, azo sunga nzambe. Bolamu biso toza kosala yango ekesala ke soki yesoye tokota lola. Mais bien aimé, soutenir notre orphelinat, soutenir ba veuve afin que Nzambe pe akokanisela yo, afin que Nzambe pe abatela bana na yo, afin que Nzambe abatela pe oezali vina yo okoma pe mobange. Lola epambola bino Nzambe ngolo Nzambe grâce abosala bino te bandeko nyonso to bozuli kanisa ko soutenir biso, soutenir veuve, soutenir orphelin, veuve a fêté, orphelin pas fêté. Ezali Nzamba kozanga te kozongisela yo obozomona na bilili eza ba action o to salaka aussi na ba fête ko laisser ba veuve, ko laisser aussi des orphelins. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.